www.potonapoto www.potonapoto. Mboti na bonoso balingaka l'ami donc journaliste du Saint-Esprit, nous savons toujours match qui commence avec les meilleurs sites www.potonapoto avec toujours partenariat avec Congo Direct avec Arnaud Vouma. Nande onanga Junior Kadia Marcy Media babi ingénieur du son ninge zalaka Junior Kadia. Babi lelo o tukangeli bino moko ya ba combattant babi o lelo atelema pona mboka na Congo atelema pona pepe tout ya congolais lelo o bala moka pona mboka na bango babaka toujours o batutu babenga bango ba combattant nga benga bango c'est les politiciens o lelo bazolinga mboka na bango et que ndenge bango balingi bazo balingi ki mboka na bango ko ma droit ezonga ndenge zalaki na komo na il s'appelle Babin Masombo o mokili boyebi ndeko na biso ya combattant tokangi ye pressé na kata sala ina sa tosengi kaka moi mbangu tozo une interview ni bomonaki lelo oyo passer walo ndenga betamaki na Bruxelles etake ye parmi ba leaders ya ba combattant toyeba ezalaki affaire ni nazo kotsa ndeko na ngai Babin Masombo. Bonjour. Bonjour, bonne soirée. Ça va, merci beaucoup, par la grâce de Dieu. Ben bato tala yo, ngana yebi yo, na bato ba yebi yo te moi vite fait, bato bangi ba yeba moi idée ya lelo, ben ya ki combattant ibandaki nano ndengeni. Merci beaucoup. J'ai déjà beaucoup expliqué cette histoire, comment c'était commencé à Paris. J'étais avec deux amis qui ne sont plus dans le combat. Comme au salaba commerce na bango bon ngana yaki na moi idée moko que voilà ce qui s'est passé chez nous ça me dérangeait beaucoup dans mon cœur. J'ai commencé un peu à mobiliser Batuna l'église. À l'époque je priais chez un pasteur qu'on appelait Jean le Grand Soumanzei. J'ai commencé à l'expliquer depuis des années, hein, ça fait longtemps, depuis 2001 je crois. Depuis Genoana, Hippolyte Kanamba, Joseph Kabila Zana pouvoir. Moi, je commençais déjà à se soulever contre l'occupation et contre tout ce qui se passe au pays. Après, je dois qu'il y ait un plaire Moko, après quelques années, hein, après au moins 10 ans passés, tu as une idée à Kolanda, Bandekonabiso et à Londres, qui bloquait la musique congolaise d'une façon voilà pour faire émerger la communauté congolaise il fallait que diminuer un peu beaucoup de bêtises malgré les bêtises à la caca. Je me souviens, il y avait beaucoup des amis à moi, qui se retrouvaient en prison parce qu'ils avaient besoin de bien, Babilamba bien, et à chaque fois, ceux qui avaient galerie Lafayette, à chaque fois, pour financer Bamabanga, pour financer Abiyema, tout ça, ça me faisait mal au cœur. À chaque fois, il y avait un ami aussi à moi, Tokende au Sala du Solo, Moro Boye. Bakanga qui est masolo banois banini avec na docteur après na se permettait qui est na monsieur bon voilà de bakangio bakango kaka na kombo na ngai parce qu'à l'époque déjà j'avais des papiers donc moi j'ai des papiers très jeunes donc na monsieur kota bolo ko ça loba kombo na ngai après à sala ngona kombo na ngai bon abimi na ye azaire a comme ça la vie na ye bon bloko na tout bana ko déranger qu'est-ce qu'on peut faire pour cette communauté. Et puis, on a biso mingi, bakomaki na ba âge ba 18 ans, surtout les filles, les musiciens qu'on ramasse dans la rue à Kinshasa. Tant bazoya awa, babana overgonde ba fille à Batou, à l'époque de 2000 jusqu'à 2010, vous voyez, il y avait beaucoup de poussettes, tout ça à la gare du Nord, tu vois, au Kitana Escalato, au Monara jeune fille à Bingo Tonto, Simbisanga poussette. Na tunia mais yonde ni papa na zara o ngana bota na musicien kingani elle est où alors o azonga na kisa azongira moi signaler donc à profiter que raboti moi na poto pour na azwa papier tout ça et puis le reste a ti qui charge pas jeune fille tu vois tout ça ça me dérangeait mais nazaki na pouvoir mon côté à part conscientiser maman sanangai mouvement zalaki un peu dispersé tout ça qui na Toponi Congo il était dirigé par les amis comme Candide Okeke, avec Papi Mbombo, il y avait beaucoup de monde. Mais moi j'avais toujours un mouvement que j'appelais les activistes combattants. Donc l'idée j'ai eu comment à l'époque en 1992, j'étais en Angola.
après avoir passé quelques temps dans l'armée congolaise, tout le monde le sait que j'avais fait une petite formation militaire. Nakima, après, Nakobanga, Nakina, on s'est réfugié. Moi, la soda, donc voilà. Donc après, Nakomi Angola, j'étais enrôlé dans l'armée à UNITA. Et puis, derrière nous, il y avait des activistes. Et quand moi j'ai quitté l'Angola en 1993, le mouvement à Liboso, les activistes combattants. Et depuis Kinshasa, tu as manifestation, grève dans la ville de Kinshasa, tu as koli na Gombe, Bayebi, Masolo, Eza Masolo ya Bombate, les amis de Ngiringiri, tu as na Bango parce que tu as des résidences, maman vend dans Ngiringiri, tu as une résidence sous na Gombe. Donc, Yangwana Omoni, na même mouvement na tchango kombo wana to baniko conscientiser ba massa na makambo oyo ya du verre to mona na poto. Vous voyez en plein tant musique kangami na le 12 février 2011 que moi-même Babin que j'avais annoncé le mouvement chez Roger Moussanji qui était notre journaliste à l'époque na plaida kaka devant le peuple que c'est nous les combattants biso ba combattants to kangi musique pona boye. Après, ils ont en plein gaillard, va revendiquer, va groupe comme Ebélé. Moi, je reste toujours combattant du peuple, hein, avec le mouvement du peuple congolais. Là où je suis fondateur avec des amis, avec les grands frères comme Guy Gérard, les Eurobilele, Ladisson, Maman Youyou, Adrienne, Major Patrick. Donc, nous sommes d'entrée toujours de suivre l'idéologie du peuple. Là où il y a la souffrance du peuple, vous allez nous voir. C'est ça l'idée à Soulèvement Nabiso et puis à groupe de pression. Donc, nous sommes en train de faire que Batu O Bazoko Kambamboka va reconnaître que le peuple ndezaraka du Bosso qui Bango. Donc, rôle Nabiso Yango. Pourquoi groupe la pression? Mais partout au monde, il y a toujours des groupes de pression. Hein. Même ici en France, il y a un groupe de pression. Hein. Pression, cela veut dire quoi? Par exemple, Hollande, il est aujourd'hui président de la République. Si ça ne marche pas, mais vous voyez des manifestations partout, on le dit ouvertement. C'est ça que nous voulons au Congo, qui a la liberté d'expression. Hein? Si Kabila, Joseph, ça ne marche pas, il est incompétent, qu'il quitte le pouvoir. Par exemple, moi je propose au peuple congolais que... Moi, la lingala, maman, moi lingala. Bon, nous avons proposé na peuple congolais, idée nanga ezali nango te ke bazwa yango. Kabila, il est incompétent, il ne veut pas quitter le pouvoir, il est là depuis 2001, maintenant il est à la fin, vers la fin de son mandat, alingi kosala même pas élection te. Cela veut dire quoi? Ngai nazomona vision na ngai ezokende na côté moko boy pour na ko éviter bain du sang. Parce que nous avons arrivé par là. Wana toko échapper en côté ce qui est alingi bongo toko kende bongo. Mais ce qui est alingi c'est un homme à mutu azana conscience ya bomonto. Vous comprenez? Azala mutu moko te a perturbé Congo pour l'intérêt ya mutu moko te. Ce qui azoko ko organiser élection te dialogue peut aussi mbaté parce que bato balingi ko dialoguer te ba ko dialoguer par rapport à quoi? Tu as fini ton mandat et les opposants demandent que organiser les élections pour bapona et successeur naie, ça la remise de reprise à l'amiable. Bon, comme il y a un contentieux, il est belé, Namabé a sali, à Boma Batou, à Salaboye, à Ibimbongo, à torturer le peuple congolais, à Zobanga Boloko, ou bien Sambisam. Il y a toujours un moyen, il y a toujours une solution. Donc, à la fin, nous avons beaucoup d'intellectuels au Congo, hein, technocrates, tanga classe, qui ne sont pas politiciens. Topé ça bango chance sur que Kabila azo ko organiser élection te batsa là un gouvernement intérimaire au ekokoka ko ça la élection avec un mandat court mandat. Il y a même de 3 ans, moi je dis même de 3 ans, même 5 ans pour faire des réformes. Parce que le pays n'a pas tellement ébélé, bêtises ébélé. Alors on ne peut pas faire une élection comme ça avec les gens de Kabila au pouvoir. L'armée, il faut faire la réforme dans l'armée. Il faut recruter les jeunes de 18 jusqu'à 25 ans, les éduquer. Au moni, batini, bamususo bana ba diplôme, ba yeko sala ba cours. Bem batem baye koto yo ba jeune mususu baye ko remplacer ba oyo bazali na tem na bemte
ou bien breveté d'état-major. Tout ça c'est réforme. Réforme administrative. Mais qui bongisa administration Congo parce que l'administration Congo tout ça koye baté na nazo sala nini. Merci beaucoup ben tokoya sikana. Batunda benga bayeba, batumusuba iba nsenga bayeba te. Ndenge musique ebeta marate. Bo pekisa ba musicien bayaka awa ou bien na ba musicien na ba sa nanza parce que la minute où on comprend souci ba musicien ba zoyate et comme c'est interdit na ba passer ba sa nanza ba ya souci. Bon, j'aimerais bien vous expliquer très bien cette histoire. Nous ne sommes pas contre la musique. Tout ça, il y a un moment pour faire comprendre au peuple congolais ce qui se passe dans notre pays. Alors, tant que les musiciens sont awa, ils sont dans la loyenge ya musique. Alors, ils sont dans la coulisse. Et ce musicien-là, boyebi bango bazali ko travailler pour na ko boycotter kaka peuple congolais bazali ba musicien ya pouvoir donc bayaka ko embrier peuple yango toloba ki stop. On n'est pas contre la musique congolaise. Et pour les pasteurs, voilà, c'est la même méthode au Congo. Papa Ngwanda il peut être au courant ce que je suis en train de dire. C'est après le 24 avril 90, le multipartisme, les gens qui étaient au pouvoir, ils ont créé des ministères bidons pour endormir les peuples. Papa Ngwanda, ceux qui sont conscients, Akoye Bisabiso que non, moi nana lobi maramba solo. Parce que ça ouverture à Binzambenzambe pour étouffer peuple, bango ba régner na pouvoir. Parce que mon Bible, la constitution, moko, institution, moko, et calmera mutu. Ceux qui sont faibles. Vous comprenez, tant que vous avez côté ayo, Zamba Rosala, Zamba Sasala na Congo. Biso de Batu, tous à la makansi, bon la Congo na biso et comme a émergé et puis Batu mentalité na bango échangé. Quand tu vois les pasteurs, ils sont en train de vergonder les femmes. Baza ko bebi saba mabala ya Batu. On a pas passé. Ba pasteur. Bazoya, moi c'est akoya kolele pa ya papa na spirituel makambo eza koleka na ndako na ye soit mobali na ye azosala ye pe mabe soit pe moi azosala mabe yo zo ko profiter sima ya faiblesse ya moi si okosi osali ba révélation lukuta sans ko tuna pe moi sitango ye ba passer batuna ka déjà que yo mona moi sitango yo koloba awa makambo yo mobali na yo asali ou be yo mobali yo koloba makambo moi sitango de yo sala rien à parler. Cette question n'existe pas dans l'église. Est-ce que vous avez passé à Basolakana, Bandekoba, ou bien à frère? Mon frère, je suis vraiment. Mais c'est Yelo, je vous donne un exemple. Voilà. Non, je suis pas mieux placé pour répondre aux questions, mais j'ai vaincu avec beaucoup de pasteurs. Tu vois, moi, ma famille était déjà dans l'église catholique de réveil. Moi, je me souviens comment ils sont entrés dans notre famille, car à l'époque, Ser Nabiso Moko, Abanda Kozalazaki Mosa Général Moko, Yaya Nanga Liboso, barrière Cocote la Biso n'a parlé, et pas ya pasteur Moro Boye, Nabosani Mufambala. Nde babandeko ya malembe tibakoti mususule kinaye ayeko balande ko mwana ya ser moko donc babiloko na tunga na yebi yango vous comprendre mais moi méthode moko boye ba yaka nango na ba vie abatu moi je sais comment exploiter la Bible mais j'ai eu la chance aussi de courtoyer quelques pasteurs comme je viens de vous dire que j'étais amis proches. Hein, nous avons créé une église, à l'époque on l'appelait... Non, lui je ne le connais pas, lui c'est quelqu'un qui vient de... Non, moi je l'ai connu, il est venu avec ce bêtise dans le combat. Bon, on a un très pacifique, moi je ne le connais pas parce que normalement il est venu comme ça. Bêtise ni benda sala ou parce que babé ayebi solo o ya ko expliquer tumelo ni ya sala na komba o yo dégager. Bon au moni du coup tu parles de quelqu'un qu'on a un conflit, soi-disant les gens disent que côté à maman à bananangai donc ceux qui na lobby oh lobby parce que comme le babotolanga moi si bon comme on dit bon voilà abotola et bango ba sala fina bango. Non, ça me dit absolument rien, mais ce qui m'a beaucoup choqué c'est le moment abaniko loba bêtise c'est mon nom
que c'était des mensonges. C'est pour cela que niveau normalement, s'il n'a pas dit de mensonges, comme on a, parce que c'est la politique, tous les coups sont permis dans la politique. Pour faire baisser quelqu'un, va faire descendre quelqu'un. Donc, ngai na souhaita bango ba bonne chance ba ça na bango, mais réponse nga na koyebisa yo kaka ke bêtise qui nous a amené dans le combat kolongola ba t-shirt kosala kinganga ba biloko ndenge wana. Moi j'avais honte et je disais tout le temps à l'époque na ibaki abimakana maman abana na ngai na bana ko mais toi tu arrêtes un peu tes bêtises là devant les gens ba tangi pa longola donc bilama na miso batu ba mapeka soki ndenge nini donc bon je le disais comme ça sans savoir que ba komi ko bimana maman abana nga bon les amakambo ba vie bon ba biloko wana lelo du coup Azali, Moutoua Peperde, lobby a commis Moutoua Kamere, lobby Kuna Zongi combattant. Donc ça n'a pas de sens de se mettre ensemble avec des gens comme ça. Il y en a beaucoup, ce n'est pas que celui-là. Ceux qui ont comme on a parce que Ezaka Yondo Moutoua Kolobi ça comme. Moscou va passer na bino au Bofan na France, na Belgique. Bon, va passer na biso ya awa, nous avons une réunion mardi, na pastoral et pas à pasteur Mosengo, je l'ai convoqué personnellement. Donc nous serons à Saint-Denis mardi pour quand même de finir tout. Motion na biso ezali makambo écoute va toucher bandeko na biso à Bruxelles. On a toujours une idée, mais nous avons bloqué la musique congolaise. Maintenant, batu nyonso bazaki na musique bakimena na kati ya église. Alors, nous avons besoin de ces peuples-là. Quand nous demandons des manifestations à niveau de la ville et à Paris, mais les pasteurs doivent contribuer pour l'amour du pays. Au lieu toujours battre à Kamaté, à Israël, moi j'appelle ça l'histoire d'Israël. Vous comprenez? Pour Masolo na nyoso, ezali rumba ba Israélien ba sala yango pour na intérêt na bango personnel. Ben biso peto ana makambo na biso to ko comme ça ngopé bibliquement. Bate ya kamaramu na biso, ya Simon Kimbangu, ya Lumumba, ba massacre, ya millions de morts. C'est la même chose, la même histoire qui s'est passée en Israël. Vous comprenez? Ba exode wana tout et salama pe na Congo. Nous avons vaincu aussi les exodes quand Rwandais tout na mboka na biso. Il faut expliquer au peuple congolais. Mais ils ne veulent pas. Balingi ko na faire wana te pas bazota la intérêt na bango. Alors souci munene kozala to vendre ensemble. Solo, tous eu conclusion. Et le mien, tout ça la déclaration ensemble, moi je ne peux pas me prononcer avant sans que solo la bangote. Vous comprenez? Oh biso tout ça na ngona moté matoyebi, oh bango basa na ngona moté mababi misi, tout luki point commun au lieu to bomana. Mais est-ce que passer Mosengo a rolinga koyo kabino a teta zomona ndeko na ye passer Mozimbiye ayaki France côté na ba église na ye. Soit disant bino bobi ki aki obeta concert bo menasaki ye api si bana batemike bazaki wana ba maman batazimi bazaki wana mobulu o ba combattant basalaki tango passer Moïse Mbia yaki mais yo mona ki ngondenge ni taki combattant l'homme ya peuple yo mona mobulu nazaki wana mais na kamera ko ndako ko filmer ko tuté yo mona ngaiti est-ce que yo mona ngana betaki mutu mais ba combattant non na lobby ngai nde ozoto na nga question yo to mona ko beter moto te mais tant ba to cha ba combattant général yo ka sikoyo bato ba kotaki na kati ba betaki mutu ya lobby ke ba betaki abima na omona micro na yo a revendiquer que combattant moko touchaki. Nous sommes venus juste passer le message du peuple. Le message de la souffrance du peuple congolais. Baboyi koyo kabiso yango to lobaki comme bino bobo bino pe boko tate on a bloqué que la porte. Ceux qui les retournent. Kota na salle wana ba maman. Non, au moins ici ko bato ngo bazana moi kobanga moko bonga na benga au peuple congolais comme nano matir na marambo wana ti. Il faut pas kola na eloko wana. So ko moni ba ben ko ko paniquer moi je suis un homme. Bato to ba ebingai. Je suis jamais été violent. Mutu moko ta ko bima awa na pari a lobi o ba ben abetaye. Azala na été. Mais so yo kande kabakata komo batianga na mutu. Johanna boy na boy mais bon nzete ba machette ba minduki yo mais na lobby ya mambo swart ya mambo Congo so nzete bimi na minute wana so za teti parce que passer au ne monani ba combattant bazobeta passer walov ngona biso ya bon yo moni ya passer o moni o ba weleli masana ngazaki na caméra yekutu pacificateur ba benga ngae le grand procureur de la République démocratique du Congo ya solo to yo ya biso ba combattant wana ye a jarabiso ngaso na sali mabe a convoquer ba ben ya kanana
Mais yo nde ni osalaki bono mo procureur eza bo. Après ça nga pe ba sanction. Oyo wa na vanda nga o mona eza masolo. Mais non, yo comme boloko tozaka nango te osali bêtise mikolo yo to yoka ote. Mona ta période mo na bunga. Bonga na yoka nga na mutu oyo na yokaka. Naza bien éduqué, hein? Touti na famille moko très catholique et puis toi très coutumier nde o mona rabo. Ngai na respectera mikolo na respectera moi na mwasi donc ce qui bobeta qui passer pour nelo na sala qui passer mais na lobby yo mona ki teke bandimi basali na nzambe ba weleli masa na ngazaki na caméra batu ba ko pesa message à peuple parce que nous sommes obligés maintenant to kota na ba église to bana ko te apé na ndenge na biso po ba passer ba boya mon frère. Donc passer à Betamaki. Vous comprenez? Non, vidéo mo te ba beti yo moni place ba beti. Bango ne ba weleli masa na biso ayaki na caméra a filmer maloba pour te publier to komi na système to komi na suka ya mandat et politique anam. Il faut to sensibiliser, se mobiliser même na bakati ya église. Hein? Droit de parole et causal. Mais au soko moni ba komi ko beta na muto za na caméra, il comme une dictature. Alors il faut que l'on loko wana na bakati ya l'église parce que l'église est tonga mututu il faut ba passer rôle na bango il faut ba yoka mututu ba ko comme ba dictateur ti bo yango na moni bo lobby bo to na biso na marche ya le 12 na Bruxelles bo décision ezateke ngai mutunde na kopesa mais baninga to kutana to ba ndenge nini to koyeba ko limbola lisolo wana ba toucher combattant munene mais ben qui bino ba combattre na mo la bango tout bozo mimier bozo sileka parce que ba chrétien ba sala qui marche na bango na Congo bino bolobi marche ba sala ya Congo pour na ba chrétien ils ont marché té ils ont pour nos seni président Kabila non ba sali marche té ba kenaki na stade ils ont déjà vite au monaki ba passer collabo. Pourquoi passer à collaborer? Mais batu oyo baza ko collaborer na Kabila pour atikala ba ko sala prière de grâce à son troisième mandat. Est-ce que Zalaka Constitution yango moko lobi que non, il est devenu à la fin de son mandat. Bon siko bino nzambe oyo bolingo bobelela ba bongola donc nzambe abalusa siko ba pas joana lo atia troisième mandat. Nzambe bongola. Ah bongola ngoko ndenge Jésus salaki a bongoli mai comme ville. Donc yango prière ba kendelaki. Arnaud de Fumozoka Marambo. Au moment que ça bêtise. Na yebisaka bango toujours mon frère. Nzambe aza munene. Ba bomba rien à pocheter. Nzambe kolakisa mabere ya mutu na mutu. Au moment to comme okene vers la fin à Kabila, ceux qui peuvent faire du monde parce que basali na Nzambe baso koyeba nini baso luka souci. Bon, au moment na koyebso ndeko na ngai. Tozaka suna basali na Nzambe na Congo ti. Ah bon? Rien. Mais l'église est comme belle, la Kinshasa. Non, tous à Bangote, ba commerçant. Même à Paris, l'église est comme belle. Commerçant. N'endé ba commerçant. Expliquer non ba chrétien ba yeba. Mais ba yeba yango que tant que l'église hein, de réveil surtout. Bazouaka ba mabonza, bazouaka ba dîme, ba yebisanga eloko nini ba contribuer na peuple congolais ou bien na monde. Parce que ngai na koli na catholique, moi je suis baptisé na catholique. Na sala na zoa na kenda catéchisme. Bayo au moins catéchisme ya lokola pe école oyo akotanga bible oyo bi pe kotanga tozaki na difficulté kotanga na classe oyo que lango pe kuna na église catholique et là etongela biso ba école. Moi je vous dis je suis catholique 100%. J'ai étudié de tout petit jusqu'à l'âge de 18 ans dans les écoles catholiques conventionnelles, hôtel école catholique. Mais ba église de réveil batongini. Ba biso batongi ba école. Il y a passé à Kiziamina, na Yolo. École nini? Il y a Kiziamina, na Yolo. Minerval combien? Wani na yebite. Ah, au moins. Mamolangi, pécola Mamolangi. Minerval combien? Wani na yebite. Ah, au moins. Yo Minerval na bango. Yo siko, tu n'as ndenge na tanga nga siko. Yo tanga ndenge. Minerval 0. Na école catholique. Wana tango la bino akala. O mena biso Minerval na nous 0. Parce que yo zo linga ba futa ba professeur wana ndenge o ba tangisa ba. O mena yebisio il doit être agréé na ministère enseignement, ils vont chercher une solution avec l'état. Vous comprenez? Ce n'est pas que boba na rotinda rabatu, ba la rabino ba Minerval ba 200 €, ba $200. Ça c'est quoi? C'est l'exploitation, non? Ben yo zo voyager toujours tikayo, mais toujours ki mamba mbango. Biso to tuiba ki président Kabila yaka awa na batu na ye pona ko soa na ba peuple combattant eta ke bino na ba ndeko to ba combattant mais ndenge to kaka na yebiti ozana pona bien pona former biso to Kabila benga bino président Kabila benga bino bozaka na ba
bamambu te oyo mpenza ke non bonde koswana ye bien oyo bino bozoloba na monoko na ye ke bozoyebisa ye farafara ke non président oza rwandais faut tika mboka mais est ce que wana ezalaki message ya bien ya kosolola na te ke président oyo aza na pouvoir ntango ayi kosolola na bino? Bon, déjà, il n'est pas président de la République démocratique du Congo officieusement, puisque mon araya président de la Bissauté, pour la Congo, tenga de la libération, aza président occupation, mutoza na occupation, mutubaye na manduki na Congo, Hitler a kotanga na mboko, nga babe na lola de Gaulle, na roso anaye. Na mboko oyo benza na Congo ba affaire ya Congo na vandi pe en face ya Kabila benza politique na meto so ana ina mais batno ba yiba no babe ba yiba abenga ka bino penda ya vrai po solo ngai na yebi masolo wana te ponga na kondi makuto appel omoni ngai moyoka quand même na tikala pe ko yoka pete na besoin pe omoni ngai ye atsoki aye awa le lolobi na tongonga na ko bana ko chasser ndeni na kanga eta na maboko ngana na besoin te yo luke ndeni na minduki te loko to luka ndeni o biso to luka bango na modèle nyonso o kaka esengeli kaka emona na moyen de bord. Puisque on a besoin de que tout ça n'a arme à danger. Non. Net tango yaka na UF na rataye. Na rataye, c'est le seul combattant qui a vu la voiture passer à 1 mètre. Expliquez seulement mon temps à benga bino ba combattre. A benga mutute. Ngai na tikala ko yoka ngote loba ba congolais a yibi ya diaspora oyo balinga ba proximiste balinga ko zwa makambo nyonso na kimuyibi peut-être bakendaki na ambassade na Seria Miranjoko tango yake pour la première fois pour la première fois non na mona ngona ba non natanga ngana zaki informé te vous comprenez natanga na moni livre moko Congo na tali page bo na moni jeune moko bo occupation soi-disant président Congo natangi donc ba diaspora bilongo yake na wana ba miyibit neti ba viena biso moko ba alaka wana ko sala réunion à PPRD ba viona to panza bango ba tous ces gens là sont des voleurs to yebi bango bazaki bata ba chèque na poto un muto a chèque comme membre à PPRD ko sani ah ouais oyibat vrai ou faux parce que bok là-bas divé oh mais c'est vieux là mais j'ai pas de problème c'est un vieux fatigué et il était producteur il s'est entraîné dans ces histoires bidons comme ça facilement vous touchez pas son président vous touchez pas mes présidents non hier au moni na solo la wana vient na ngai na biso vérité to solo la kala na biso vieux pourquoi ke kuna asi petit po bobomela nga concert na nga na Élysée Montmartre yango colère yango wana na kenda kuna wana vérité to solo la nga na vie ba dive na théâtre ayebi yo moni te kinga na lobaka tu ba beta ngate uso ngana po na ngai extraordinaire ti mais soko yepe bien te na lieu mais ba beta ngate pourquoi na petit na bango po na ya jeune na bana ko fana na bango nyonso ba viwana tout donc le loko tu na perdre grand soutien na ngai maître Jim Makelele condoléances na ba maître tout zoro mes condoléances na ba frère na nga ba jeune maître na kolega na dojo kotika frère et pas ya grand frère na ngai ya oti okufa Jim Makelele ya zaki le seul soutien na ngai ya munene na ba maître nyonso ya Congo maître Jim Makelele azalaki vieux moko soki abengi nga na kuzo ya bisinga petit abana benga nga mingi leader uza landanga na dojo na kena dojo to solo le petit za bo petit muta osala eloko ati kende romona bengi ba maître muso ala moni petit biso lelo toko mikolo topesa bango chance basala boulot na perdre Jim Makelele je suis touché au monde na Vandibo na souhaiter mes condoléances na Claude Makelele mon ami na bato belé quoi tu vois donc nazana na mawamingi na famille ba perdre mutu munene c'est un vieux qui était vraiment un bon éducateur na mboka donc nous ferons déjà fort pour rendre hommage à bien voilà tout le monde va combattant Bosiliki parce que docteur Mkwe qui a gagné photo na ndeko ya président Jeannette bino tout Bosiliki le roni sali que Bosiliki là docteur bon écoute bon informer nga ya nga na Facebook te nga na kota internet mingi donc bon bah il y a des choses parfois il faut combattant comprendre comment ça se passe dans notre pays il est que médecin. C'est quelqu'un qui a vraiment sauvé le peuple congolais. Il n'est pas politicien comme on le croit. Il s'est prononcé officiellement. Bisonde to Poussakaye a comme même un jour président, il y a transition ou bien intérimaire. Nous avons besoin des intellectuels, des technocrates, bateau batanga ba classe, basa la réforme, ba organiser pays.
Ces gens-là, nous avons besoin. Donc, la minute où ils ont position, il n'y a ni gauche ni droite. Il faut rendre visite à l'hôpital. Vous comprenez? Rendre visite forcée. Au moins, il y a une dictature. Tu peux pas faire des choses. Pour diminuer, na lumbe moko okanga photo. Ça dit rien. Ba collaborer. Aye kotala aye na manduki député. Pour mon mieux on a député. Aye ko rendre visite peut-être dans l'hôpital. Oboyate bazo régner dans la République démocratique du Congo. Mais quand les gens commençaient à prendre les photos, ba kopekisa bangote. C'est un homme public déjà Mukwege. Mukwege c'est pour moi na comme kobenga héros national. Parce qu'il a sauvé nos mamans. Si nous existons aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. Et Hippolyte Kaname voulait tuer les femmes du Kivu. Qui battent à Kivu va se multiplier pour bazo mabele wana. Talandenga uti ko raser mboka moko na 10 km à Bukavu. Parce qu'alinga zo mabele depuis kaye mabele wana ezayaye. Omoni babiloko na tout batu il faut baser la conscience. Mukwege, il est pour rien pour naissant. Il ne faut pas tout pakolaye mater salité parce qu'il y a une photo de Jeannette. Vous comprenez? Botala un peu loin, tout à l'heure au bout de net, mais tout Musika. C'était quelqu'un quand même qui est visité par tout le monde. Mukwege, il est avec presque tout le monde. Louis Michel, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont torpillé le Congo. Bakuta Nakanaye, vous comprenez? Azali, na gouvernement, Azana milice. C'est quelqu'un qui travaille dans notre pays comme ça, humanitaire. La photo mais jour où la déclaration a commis une perdre ou bien c'est là où nous devons manifester. Tant que ça, la photo, moi, ce que l'autre a une caméra, ce que peut vous perdre, mais ça m'a fait. C'est comme ça, voilà. Donc il faut qu'il se calme un peu. Nous devons les honorer comme une baminde va honorer. Le peuple congolais honorer na valeur à sali que ba maman ya Congo va reprendre l'activité surtout sexuelle au Tarabiso. Donc les hommes ont bombarder. Vieux ana so gazala qui n'est plus de 200 000 mamans ya Kivu bakufi. Si qu'on soit 200 000 mamans ya Kivu bakufi. Donc on se multiplie comment binomoro. Bon comprendre. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Kina de Konabiso Babé Masom Oboebi, les combattants au la télémaka pour nous retrouver calme na mboka ya Francis Mboko ya Fandaka. Mais pour tout que na yo babi question ya suka. Oh, to ebitika ka le ko ka bino ba combattant ndi boye bi bien ka yo moko. Oh, central eza yo Kofi central yo to pesa en Kofi mais Kofi central wana. On peut dire que Kofi ndengeni pour baby que ça fait longtemps Kofi aya reçu souffrance cité. Donc soit ni la téléphone ou bien aya qui awa ya qui expliquer maintenant non comme ya Kofi central yo peut ça qui a ndengeni. Non. Ça qui na banane. Non, eza boy. Eza kombote na pesa qui ye moko nde azui kombo na ye atie. Mais l'idée de base hein? Oui. Au fond de son histoire de Kofi central, il y a des images, je ne suis pas un menteur moi. Naza na besoin de nami komisa. C'est pour cela que na komi ko sala masolo na ngai tango nazo loba naza lokola siko lokola pasteur mais yo ko profiter nango. Vous comprenez? Mais ba komarango selon Jean. Tu comprends? Moi je suis venu une fois, j'étais invité Masananga Dego musique je suis ami de tout le monde. À cette conférence de presse naie na ko faire le midi pour na sortir à Borezanga Combo. À l'époque je suis invité, je suis venu avec des belles nanas, quoi, tu vois. Avec une très belle voiture. C'était au 4e étage, dans l'hôtel Concorde Lafayette à l'époque. Et comme il y a un hôtel. Vous comprenez? Na Koti, Moni, na Koti na des belles nanas, très belles jolies dames, que je les salue jusqu'à aujourd'hui. Avec moi, c'est un gars, donc, non, azalaki moi sinanga te wana tumboli te omoninga na zora omoninga na biso vérité moi si tout on abima na ce que na moni na jo na tika kana ah c'est bien na tika pourquoi na kokota conflit na moninga na ngai pona moi si non
ba relation eza ebele ya moi c'est ça kutu relation asuka depuis mokili bon voilà na koti via moninga na koti vikambala azalaki wana na koti kaka bafani na ye bavandi tozalaki na tata mwasi na biso nani pepe akunji tozalaki na sere na biso Christian Akwasa tozalaki na vie na ngai nani jipika kitenga azalaki tozalaki na vie Gunter Sugambundo tozalaki na vie Joniko puis vie Mbote na Kisasa tozalaki na batu ebele bafanatiki na ye na bamembre famille na ye ça était blindé bazotourner ba question moko qui n'avait pas de sens, sans position, donc sans vraiment idéologie, donc net fanatique na quoi. Bon, Babé Masombo toujours révolutionnaire, na kota na salle. Na senga parole. Les alliés qui conflit dango petit Fali alongo sikala mouvement mais aolinga reprononcer ti. Mais biso sikoto yebaki na biso. Vous comprenez? Bon petit azaki déjà na kana biso ya otala biso bo lelo comme na pas trois oki ma biso na rien. Mais abana oya remoto vana na pas salo gode kimani. Oui, Kimani, grand coiffeur à Paris, tout baebi, Hermon, tu vas nous coûter n'est pas coiffeur Moussou Jacques Delors, à Château d'eau, Bamassa n'a tout. Tant qu'on va expliquer sur ma album, n'a pas de salé bacal, n'a pas moutu, n'a droit d'expression, n'a tout n'a na komi sikoyo, na sengi Yves Kambala micro. Ce que tu as vidéo est allé. Pour ça qu'il a liboso gazma. Quand on a gazé, on a appelé cette idéologie. Vous comprenez? Ah, vieux. Bien. On a se présenté, on a série, on a donc, non, président mouvement du les activistes combattants. Chaque. Bana Château Rouge, toujours. Là, Babé Masombo, président, chaque activiste combattant. Ah, président de bien. Quels sont les années? Ah, vieux. Yo comme boy pour ma comme na rolo bati pour ça la vidéo sur la tête na obimsa donc eza bo na suka c'est bon vient na opesa au boule au moins niveau yo komi oza sur niveau ko tu fera ba petite na balade so komi nango nengo komi propre comme na ba car comme na ba comme beta forme bien oza na kitunga pe na mpanzi yo siko rôle na faut ça ndeni faut créer un studio, un grand studio. Il faut être comme un grand producteur maintenant. Mais quel que ce soit, vous faites votre musique, mais vous pouvez commencer à enregistrer maintenant les jeunes montantes. Ba jeune obazo bimasika. Au lieu bino bozwaka bango kaka mutoza na talent na nzamba tini na talent na ye, au lieu faire évoluer talent na ye, yo ozuye o tire mouvement na étouffer, exploiter après quelque temps au soutiller. C'est pas bon mon vieux. Tu as de l'argent maintenant mon vieux. Devant les gens. Je dis devant les gens et les gens les Congolais, ils étaient là me regarder. Au moins les Congolais, moi non abani maramnae. Moi non abani maramnae. Ou ya ki ko sala ni ngo perturber ma. Babani ko lobelanga bon calme. Ba vandi na kalanga vieux. Idée za bon. Oko comme producteur. Il y a ba jeune montante. Oko sala studio na yo, o créer combo mutema na yo lingi, mais yo bana ko produire sikoyo ba petit oyo bazo ko bima sika ba nouveau talent. Tu vas bien gagner plus que quoi tu fais bango. Et en même temps, on peut évoluer d'une façon parce que AJP, ils ont pour ça. Il faut maintenant créer retraite na yo. On va na rabina rappeler mingi kakateti o ko ya ne vient na Michael Jackson na podium. Vous comprenez? Ce qu'on va congolais mingi bazala na idée wana te. Balinga ba exploiter mututi na suka et puis carrière na bango na suka et koma bafoué pour nani azangelo kwa kosala ya ngwana na pesa ki ide wana grâce ya nzambe na koyoka pour viona ma ile to ayokaki mane leki na yeko mona Kofi Central sko ngai hermo na vandi boye na timbela ki na ngaka za bulanga mais vie moko sikoyo ya groupe na bango na kotanga yeko moto créer ba conflit ayeko ebisanga lobi petit est-ce que ba Kofi Central vieux pour nani ce qu'on a besoin de ndif ninga zalaka atuninga natuni vieux pour nani na petit wana no mala muke petit on les a boule na yot oui biso to zana konkola fight nesi ouais mais petit mo mbolo barate donc zaki na mona ba drink bango ba bula ni tinga na nyola nzoka nga ba be na nyola kati donc zaki na ba drink ba no petit mo ni mamna donc zaki na yo donc le bagi na oka la volée quoi
T'es un vieux, elle a volé par rapport à quoi? Moi, j'ai donné que l'idée. Abi petit boule, ouana, tout, Joana Betty, Zamaramboye, c'était malin. Après, Abima, tant qu'Abima, lui, Aïbsi Bango, ah, petit ouana, vraiment, petit ouana, grand boule. Hein, et bah, boule, benza, qu'on exploitait, mais on a vraiment qui dit, bah, n'est-ce pas, il n'a pas massanaé. Ce qu'on va massanaé, bah, ah, n'arrive vraiment qui dit, bah, petit ouana, benza, solo, là, je comprends. Donc, il y a un monique, un lobby, pour nous relobake, non, bah, idée, nous, on appelle ça comme sous, et ça, y a un et mais, na sepeli ndenge peuple congolais bayokaka ngai ozo comprendre na sepeli ndenge Koffi Olomide ayokaka ngai hein nazo revendiquer na ngai droit ya loko moko te pona na besoin na ngote mais basala ka siko ba idée wana soki to bimisi boule bosaleli yango eza lokola to pesa ba métier moko boye hein ba idée moko boye zo créer ba emploi na Congo ça voilà. Merci beaucoup Ndeko Babin. Toujours tikayo kende voyage na yo préparer marche na bino ba combattant mais message à souka poto kabwana na yo. Vraiment je suis très content, c'est très gentil de me trouver ici aujourd'hui le 11 novembre. Mes messages ezali kaka simple. Peuple congolais, il faut comprendre que mutu moko te akoki ko libérer sa ye moko. Omoni kolia na yo moko o yo mutu. Lelo, alors, eloko na yo babotolio, mutu okene ko plaider place na yo azati. Il faut que yo moko okene ko plaider et pas ya batu ketala eza eloko nanga. Ne tozo senga na peuple congolais batia conscience que Kabila a silisi mandat na ye. Il n'y a pas ni révision ni dialogue, ba tâtonner ne lokote. Donc ba pousser vers la porte. Il est au bout du mur, au bout du trou, comme on dit. Alors, le peuple congolais va copier sous chance ou anati. Et le monde nous regarde maintenant, le peuple congolais, ils vont faire quoi? Mokili nenge zaliwana ezota la siko biso siko. Au monde une équipe ezobet. Batutu batali siko monde ezota la bon. Bango wana siko ba komi na chemin biso pe ba mindele na batu nyoso ya mokili ba fongoli porte. Bon siko yo, il faut faire quoi maintenant pour Kabila akende? Soit à l'amiable, soit na lumbe na soulèvement. Soit à l'ingui à l'amiable. Je le conseille, s'il veut partir à l'amiable, qui se prononce devant le gens. Il y a eu boni ayo qui sont nité à l'obi na tikelimbo kanabiso en paix, division exatée. Yepe alle kanatele à l'obake non, je suis arrivé à la fin de mon mandat. Na lingina tika la ex-président et occupation na Congo ou pas, asenga na peuple congolais, nous sommes un peuple très pacificatif. Toboyaka eloko moko te po toza bato nzambe atinda biso na motema bolingo. Soki alingi koleka na modèle wana te ya alingi makila ya bato etanga. Et ça va le coûter très cher. Alors c'est le moment le peuple congolais va se soulever baba na kotinda. Message, il faut contribuer le moment de la libération. Et on fait ça sans financement des personnes. Au monde de Belgique, j'ai que 50 € dans ma poche, je vous dis la vérité. Je reçois un train, na ebitende ni na rozom. Omoni na kekuna donc na vandi na rolia na freo na 50 € nanga obe na kokene ko dame pa masa moko obe masa moko ko logenga na zongi nanga na Paris na sisi musala Congo. Mais peuple congolais tout il faut à contribuer na bonheur ya Congo. Ya bonheur ya bana na biso biso ko ba mikolo omoni nga lelo. Je peux laisser le combat. Je suis chauffeur routier ba tutu ba yebiango. Mais pour na bolingo ya Congo pour na fitira bana na ngai na mboko tuzo vanda Paris o France lelo ezanga suna eloko te est-ce que bien toyebi bolo ezala suna mboko te mosiko yo tokosala nini tokolinga tozonga na mboka na biso na ba idée. Alors les idées on peut pas aller dans la dictature olingo fungo la société na ya muke il faut mon ministre wana place au Kenya ko seng azoko senga yo azala associé sans mettre même pas 1 € pour assigner ça et pas au 40% il y a budget à société et les gars na continuer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que là aujourd'hui je vous dis moi j'ai mes camions poids lourds qui ne marchent plus na comment on camion moko ba marcher à le sousté on a ça ba moteur nanga gauche na na beblo nanga ba poulailler
musiko na keye nango na Kisasa mutoki na ngai na koma na Kisasa ministre moko boyo chef moko boyo bimeli ngai o naza actionnaire na masolo na yo oyebi nanu place utite mboka yo tambola ndeni. Alors to linga to changer système Kabila avec son système. Le système oyekoya est un système moko très noble. Yango na tozo senga soki Kabila ko kendete azolinga a forcer to kolongolé par la force après to ko sala gouvernement ba il y a des gens qui ne sont pas politiciens, qui organiser Congo, qui faire la réforme, qui faire la mamisala nyonso et qui faire politiciens sima, qui faire la candidature na bango au peuple à voter. Mais le gouvernement est un membre de la politique. Même ngai babé na déjà la base ba combattant, c'est déjà politique. Na déjà na bateau ba yoga ba idée nanga, na besoin de côté gouvernement na. Parce que déjà, dans la base, alors il faut que les technocrates, la société civile, le gouvernement, l'organisation, et puis tant qu'on va l'organisation, la réforme, dégager. Le travail à les politiciens. Et tant que vous allez déjà bien planifié, moyen politicien, il y a la constitution pour la deuxième fois pour appliquer dans le pouvoir et aux arrêtés. Vous comprenez l'idée? Il y a un peuple congolais tout élément. Tout ça, les longo Kabila Ken. Ça va, merci beaucoup, Ndeko Babin. Merci beaucoup, mon frère. De rien. Merci. Toujours. Nga pesaka toujours mbote na ndeko nga sungaka toujours Arnaud Vouma 500 mégapixels avec Congo Direct. Même ba jaloux bo ça qui ndé Congo Direct ça soki ndé ni ba sunu Congo Direct toujours franc par corps Masuyo banda Kitoko toujours toi Kitoko. Merci beaucoup na ndeko nga Junior Kadi ya Marcy Media ba bis diara moko odo registré ba son tout la bina minute déjà nous aussi bino ba mission tout na minute o mission profane o mission nzambe bango tout ba comme c'est Junior Kadi pour son iso beta makuna itikala ko beta ma place moko te. Merci beaucoup na Jacques Gelor na kata château d'eau Jacques Gelor bambo tebele. Merci beaucoup na salon Oyolelo et Yambi Biso pour notre peut-être plateau tourner libanda salon Godé bambo te mingi na salon Godé Kimani. Merci beaucoup na ndeko nanga kata kasuki awa Ngos Club Elila Nzambe Ngos Club Elila Nzambe akangaka suki mwana mobali akangaka suki ya basi akata kasuki achaka ba maquillage mutu ba modèle tout Ngos Club Elila Nzambe. Merci beaucoup na Mima Wetu mwana ya Londres Mima Wetu bambote na yo. Merci beaucoup na Bella Dinganga mutema Julien Botalatala mère Milan Bella Dinganga mutema Julien Botalatala mère Milan bambote besko zali na Londres. Merci beaucoup na coordinateur na ngai ordre dirigé pour tourner dans chasse Julien Botalatala. Merci beaucoup na équipe na nga mobimba na bani na yemo coordinateur bango Julien Botalatala na chinois cameraman na bango na prince caméra journaliste mbote tout na bosanité Cynthia Bombo nai réalisateur na ngai mobimba Lévi babi le meilleur réalisateur na kati na richassa yewana. Merci beaucoup balobi na bosanité Nervette Pablito Carivia et puis Nervette Pablito ndenge zalaka toujours ambara kozia masuzo d'or venanga Aaron Bitoga salon plan midi moté mama Bougit na bosanité ndeko na biso mami babi afeli mwanga nesika kolia komela soki Mima Wetu bela ninga baye ba kolia wana ba komela wana. Merci beaucoup na ndeko na biso Marisa Kinanga oyo a préparé album na ya sur les marchés bientôt ko bima ndenge zalaka ka bosomba album pe boyoka banzembo ya sena so Marisa Kinanga ndenge zo salama balobi ndeko ya mwasi ya yembi nzembo oyo a touché mitema na bino o lelo yo nzamba sungi boyoka boyoka ye. Merci beaucoup na frère Olivier Calabas auteur ko sala concert na les 5 aweleki bomoni ba plein lelo o a préparé sur nzemo musala na rat na studio bima o le monde entier mokimo mbesi esengi penenge zalaka toujours ngai na reposa toujours. Merci na tous senaka ngai o batika ngai te na bino tout babi tokutana ka dimanche nzonga babi dimanche de 12h
aminu senzonga babi na Romeville wana senzonga boya wana boromona babi mto sala sala moko na Paris senzonga babi oya wana okuta Arnold Vuma c'est un méga PCL Congo direct romona Junior Kadia Merci Media romona batutu romona poto na poto direct ndenge zalaka toujours mais ba pour la mais ba ni maté oya boye bazi wapi. Merci beaucoup na batu nyonso bazolanda biso. Merci beaucoup na salle na biso Lovelus et Denzel. www.potonapoto